makambo TV. Hein, eza makambo TV. Babi kase kauka eza la posa pétrole te pour epela moto. Babi cordon zander la sima caméra. Donc, to bete le solo abonnement. Abonnez-vous massivement babi na kata Londres. Hein, chekina kata la mo na suka ba mama. Hein, na sir na ngaketi ya momo. Abonnez-vous massivement à la chaîne Biso Eza Makambo TV. Abonnez-vous massivement à la chaîne Bino Eza Makambo TV. Donc, Eza Makambo TV, c'est Makambo, il y a groupe leader IFPC les clans des guerriers. Abonnez la chaîne Biso Eza Makambo TV. Boko kuta makambo bien Eza na kati. Bagagi a bien boko seka boko za de cité. La séquipe on a candidaté. Bon, oh Eza Makambo TV. Oh, Alpha Osingi en personne. Donc 2020, tu démarrer déjà. Parfois il y a un Alpha Osingi Boyana Eza Makambo TV. Artiste yo Shakira Thérèse. Et le bébé vraiment exact. Bien mon bon na ramsa ningi sala. Check. Bana kin. Bana poto. Isanga patient. Na le sel à terre. On a béni Sabino. Pour s'abonner massivement. Na Eza Makambo TV. Artiste Nabino naturel Caps Pro Yeyo. Veut dire na clan des guerriers. Ceux qui nous en a besoin autant la biso monde la biso sepelo za makambo kitoko neti ba histoire ya bouye. Abonnez-vous massivement na kati ya Eza Makambo TV. C'est que Eza Makambo. Ah, Nzambe na lola. Sikanga na kumisa yo. Po ete mokili ba mepesi na bisengo ya pamba. Nako kumiso. Tango nyonso na vinanga. Nako yembelo. Na ndengo singa. Nako kumisa Nzambe Tango nyonso na vinanga Nako yembela Yahweh Nako Lokola Dr Diego na kati ya quartier Kemi gala lelo sikoyo na yeno awa tala petit zana assurance awa solution ezwani gana na kokolo nano solution petit yo na kashi de goloba ebele te oyoka Na kufuna ngakaka. Nini tala omona ba DJ Pacheli nde bazala ebele te yo se bela na ba hotel na ngati kala ngamoko Dota Monsieur, non, c'est contre-intelligent comme ça. Excuse comment? Yo, il y a un moutou, dans l'hôpital, moutou toussé dans niveau où vraiment, peu aussi, on a été cachineté. Donc, il y a une question, il y a un niveau où on construit la Bouganda. Non. Quelle question? Attends, mais mon frère, on a d'autres pays, on a d'autres personnes conseil. Conseil, on a d'autres personnes qui ont dit que nous sommes mon frère, conseil, on a blagué. Oui, mais tout ça, attendez. Bisson. Bah docteur nyonso ya docteur mondial la Jeff bazoki biso outil formation pour le Covid-19 hein en tout cas c'est là donc souvent biso docteur vous Martin na Benzale ay bisenga ke ceux qui mona yoki bien fona zo na Benzale fona po ndeko na biso Morgan Moses DJ Morgan en Benzale donc petit on a vu que bazana mon fou basala na ye donc non banga makasi po jour wana tokenene l'église lelo tele l'hôpital pour ngai ni na ndako dota mais mon frère c'est pitié c'est nini c'est pitié prenez place merci monsieur donc on a déjà malade dans un modèle de biso comme ça tout le monde a gagné les autres et puis là état ya pandémie on est tout ça bloqué tout ça les examen les choses comme ça tout y a ceux qui peut-être les a yango ceux qui peuvent yango ils sont malades tout ça ba moyen bien sur voilà alors pour tout ça il faut sur le biso merci vraiment nous avons espoir
On a eu tout à l'hôpital docteur Mbalatif. En tout cas, on a une solution docteur. Bidi Pateli, Juan Djengel, na chiffre 8. Donc, il y a autour bien à Kassia. Donc, traitement là à l'Angélica. En tout cas, félicitations à l'hôpital Nabino. Et puis, maman Nicole qui a Nangani, à Paris. Nicolas comme dans Benzal. Il est à l'Obaki Péné à Touro. Il faut aller à l'examen des pièces. En tout cas, d'autres. Et ça, on va bien. Ça va, merci. Mon institution est beaucoup de santé. Il faut que tango ino kata centre na biso mobia na Jeff. Biso nde tout ça là vraiment ça n'a pas na biso nde to la rendre santé. Santé des biso. Donc ko banda na muta biso liboso ye moko donc ti na biso to la rendre o état de santé. Ata Xander, so wana ndeko na propre. Ma ça enregistre biso tout ça na makambo wana. On s'enregistrer en famille, tout va nous retraiter bino problème non sur famille, tout maman, tout papa boyer tellement besoin ma macaron na bino to tout ça na bino nyonso ah donc ah tout ça na macaron tout ça en tout cas merci vraiment fichiner en mot notre bébé examen en bas donc comme ça aux ma dans 2 jours pour tout ça bien les résultats 2 jours merci en tout cas vraiment en tout cas, vous bangatez, vous voyez quand la ville vous voyez pourquoi comme ça. Merci beaucoup. Tout le monde est salué le docteur. Oh, tu as un docteur Aaron, qui a doublé les journée à lobby comme ça. Il a remplacé la journée, il a remplacé les lots, la journée à lobby dans ça à la place. Tu es soleil, il bien. Nani Juan Djengel, ou beta na chiffre 8, Pacheli. Non, il est à qui doit retirer le bloc. Non, s'il vous plaît, Moutazo, toquez ma porte. Ça va, merci, docteur. Papa social, docteur Mbiala Jeff. Merci vraiment, mon boss. Oui, monsieur. Le nom a respecté. Et en tout cas, à mon niveau vraiment. Ah, prenez place. Merci, docteur. Monsieur Nzeta Malil. Docteur Yves Pessin Elengi. Non, mon la pandémie. Ata balobi le no côté mais yo moko en soi il faut comprendre que mboka na biso eza bien te kaka mboka na biso te mais monde entier tous a menacé c'est pas que ici kaka mboka na biso na des souffrir yango non malade déjà partout yo soko obami o mebateli o kobatela mwasi na yo o kobatela bana na yo bana bi bakobatela ba camarade na bango po ba contaminer bango te t'inquiète biso nous tous a protéger donc ça va pour nous ça la monnaie a télé-lo azab bisika bato ba se belé ba teye tu pesa qui était chambre sous jour ayaka a ezaki jour na salika consultation na yeba ceux qui ni libéré comme ça va vraiment non ben ça va tout ça lui examen la biso et biso santé déjà au juste tout ça ok l'examen mais on a l'examen na salaki la monnaie qui a salaki touché na bapoumon on a ça la moment ba blessure ah ba pota na bapoumon na yi hein puis donc qui est plus loin na kati ya examen na biso to yi komona ke le gouvernement ninga za wana asa quoi na Covid, maladie ou la pandémie, la vie sur aux autres, donc des avants tout placé déjà la quarantaine et puis les avants binonion sonda qu'on a vu nous il faut que les gars checking jamais papa c'est possible tombe nous allons la pandémie tikan hein donc tu sais que biso nous dans la famille ah pour moi nous laisse biso te beaucoup quand garde malade mon frère. Papa Boutika Babla, là, non, monsieur, maîtrise-toi. Il faut que vous les gars, alors on est caché, premièrement, comme vous les gars, mon frère. Donc, il y a qui ça, oyo, vous comme vous m'en avez battu, esclave, et comme vous avez pandémie, mon frère. Nga ina ndeko nanga tozo bima awa. Benga nanga ndeko nanga ta su garde malade na bilote. Nazo benga la police. Oui. Nazo benga la police.
po yo pe photo tika na centre Bonga seli. mokolo yaka na ndeko na yo ozalaka na cash nete ndeko no kosu nyonso akosolaka mopepe wana ekotaka yo Docteur mi se respecté. oyo nayebi yo yango wana Mi se respecté mpona kosimona nzoto na kosala désordre lokola oza mposa obenga la police. Donc c'est que Alors, yo tokolakisaka la police. oui Ça passe. oza na malade moko awa aza na covid mais trouble na kati ya centre nga nasali trouble c'est la police. Nga mpe nazobenga capitaine Jérémy na Daipen. Baya na commandant bola na commandant mapasi na commandant die comme ça makomi batémoin na ngai soki bango mpe baza na covid-19 tokokanga bango ndenge na okanga combien buso frère bino bolingo bebebisa bato to ndenge combien buso bafanda wana oza na pasa nakofanda na kozela police yango ya comme ça na basoda na biso nyonso tokokozola awa comme ça tokoma bata covid-19 soit d'abord fandana mon frère bokomi konerve biso toti kosouffrir awa pendant combien de mois non mon frère pas jusque là maîtrise-toi alors eloko na ngina te yayo eza malade wana biso te moto osali yango malade wana ezotaki kaka kongo te ndenge nayebisaki yo nebandeli malade wana ezotaki monde entier mon frère soki tomibateli te tokobatela bato te ozo comprendre atongo toyebata koke totili ndeko na quarantaine bino tozwa bino tozosala bino checking tokanga bino te voyage non bato bazokende balwanda checking oyo tozosala awa eza ya bongo te checking ya biso tokotala bino nyonso fami mobima bandeko banani baza touché pe na malade oyo par rapport ya moto oyo bozalaki ne na ndako mpo azalaki na malade nde tokonzamene bino tokopesa bino bakisi après bokozonga na bandako mpo tobatela mboka na biso ndenge bandeko bakufi na baitali na bamboka mosusu na bamikili mosusu bato bakufi wana bino boza mpe na mposa kongo mpe tosila kongo docteur moko banga eza mpona kasiki nde bokangi biso wana seke bozovaisise biso docteur nakoki kanda makasi docteur ezala na maîtrise zela baya basala mpe examen comme ça mpe loko eza makambo mboka problème eza te docteur mais nga frère monene ndeko na biso nazonga ne ndako ye soki abiki nde akozonga ndako ça va merci docteur donne-moi 5 minutes Congo nanga otombolela biso Congo ko bato nyonso bazoya kaka bototisa soka na berere zeletela biso likambo ezana me nga maladi ale nansa nango te nazela leki na ngai aya tokende nga maladi ale nansa nango te jamais